Mbote mingi na bino bande ko balandi ya Vuvamu télévision na bisika nyonso yebozwami bino ba bozali bon kolanda bongo émission na bino mokolo mwalelo bomo misana na ndila chaîne na bino Vuvamu télévision de biso na bino tukokutanaka tukokumbelaka bino manaka na biso kolanda bongo kolimbolela kabino calendrier africain ozali bokoko na biso bainde lolenge mikolo na yango kozalaka lolenge babopemi lolenge basanza lolenge bileko pe lolenge manso makotambolaka na kati ya calendrier na biso africain de mokolo mwalelo esengi toyeba ete na manaka na biso toali mokolo ya konso mwa yambo na sanza ya minei na bopemi ya yambo na mobu monkama na tuku misato na mibale kaka na beko ya mvula ntete lokola lobi loleki tozalaki bongo nkando mokolo ya nkando ezalaki mokolo ya suka pour la sanza ya misato sikawa lelo toali konso ezali mokolo ya yambo na sanza na biso ya minei soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo le tozali bongo jeudi le 17 décembre 2020 ya solo biso na mintu kusuka ka wana te pona kopesa kabinu kaka manaka ya mokolo kasi tokumbela kabinu pe lisusu ba événement du jour ni mokolo yango ya lelo nini esengami na biso bande ko balandi koyeba le 17 décembre 1663 ezali mokolo oyo moko mobundeli ya bayindo na kombo ya Nengwa Nzinga basilaki bongo kozonga na mokila molimo kozonga pona kubosusu ya malonga bokokufa basile kokufa mokolo ya lelo Nengwa Nzinga ye nani Nengwa Nzinga azalaki moko reine na kati ya royaume ya Matamba Ndongo neteni bongo ya Angola lelo o royaume wana ezomi na mabele ya Malenga eteni Angola lelo bango babundelaki bonsomi ya bayindo kasi lokola mopaya alingaka te biso pe bayindo tozala bongo na ba révolutionnaire to baye o balamuka pona koluka ba intérêt na biso ne wapi Nengwa Nzinga babundisaki ye na balolenge nyonso kasi balongaka ete Nengwa Nzinga ye azwi bokonzi de 1624 tikino liwana ye atikaki ko cédé te pe batikala kolonga ete asali mibu tuku misatu na liboto 39 ans ya pouvoir de 1624 ti azongi na 1663 na âge ya 81 ans kasi lokola biso na kati ya religion africaine na nzela ya nsongi ya ndila mfumu kosuke muzala mpana na Angola o azali mokobi misala ya 1921 motangisi neleko oyo ekoki koleka lolenge wana te de biso tokanisi mokolo yango tozali lelo na mongo Kongo na tina kokanisa bongo bozongi ya Nengwa Nzinga pe kosenga bokasi na bango elata bakonzi pe biso bakonza po biso pe tozala bongo ba oto kotelema pona kobundela mabele kasi tokomi na tango oyo tokotombela kapeli susu bandeko na biso bambota maelamu tokosepelaka elongo na bango bai babota mokolo na lelo totombeli mbota maelamu na banso kimia mfumu kimbangu ebakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino kasi tokobosa na te kotombela mbota maelamu epai ya Nengwa Pusi Kanda bisika bozali bambota maelamu na bino molongani ya tata Mayele Mambo esengo penza ya komona libala na bino pe to profiter na kotombela bino na libota mayele bambota mato bosepeli elamu mbotama ya Nengwa na bino Nengwa Pusi Kanda biso mosala na biso tokoya kolia tokoya komela poto sepela elongo na bino kasi lokola tolaka na mongo koyembela te totike esika na régie basunga biso poto kokembela elongo na bino No more.
Matono mingi bandeko balandi wana iwuti bongo biso ko sepela mbotama biso banso bisika to pesa kaka mbotama elamu epai ya libota o wana kasi lokola bomo misano biso na bintu kokabona ka bongo te to lengela kapona bino ba video du jour bolanda video du jour ona bokebi biso na bintu kutani na sima na yango lelo pe Kalunga akokitisela biso te masolo ya Ndengwa Nzinga pele babombi yango kaka ezala nango pona bango mais lokola eza ntina makasi mpona biso toyebaka biso bayetolembaka biso bayetoyimayimaka toyebaka ete bitumba babundaka yango ntina suka soko osilisi yango te bapemaka mpe te oyo nakozongela yango nsima te mosusu alobi ata kopema ya mwa ngonga moke kopema mwa ngonga moke otelemi mpona ozwama ye me ya molongo okende ovandaka na ndako te mpo soki oke ovanda na ndako otikeli monguna esika bongo sikoyo ozala kati etumba o mikolo nakoya te mpo mosusu abundana esika na yo alors ngola mbandi amonaki te eloko bitumba eloki makasi nakende nano nesanga esika kendeki nesangaki ndongo kutulukesa pusanaka te aza kopusana alingi abotela mabele yeye atali balobi soki totiki mabele esali nini asi bileko ya bokumu ayakeleki avandi na bokonzi alobi tokota netumba nde wana sikoyo ekotaki na bitumba bokasi ya Pemba Kalunga eyambi ye nde wana atindiki bakutulukeso maboko mpona Ndengwa Nzinga yaya matono mingi bandeko balandi ya solo wana bouti kolanda ezali kaka extrait ya message ya Nesongi ya Nzila bomo misano biso to miseni koloba ete bango bazali motangisi ya kolongola to pe ya kobakisa likolo ya mai o bango bakotalisaka biso ezali te o esengamaka na biso kosala ezali nini tozwa mai o Nesongi ya Nzila bazali kotalisa biso totia yango na kati ya centre ya bomoi na biso na makambo nyonso oyo tokosala po ete kokokende liboso kasi soki tokozwa yango kaka ya pamba to bwaki yango boyeba ete ezali pasi pe mawa pe liwa ya bomoi na biso mobimba yango tolobaka botikalaka branche na chaîne ya bino Vombu télévision mpona nzela na yango nde ekolakisa bino maya motuya oyo bino bozangi koyeba kimi ya mfumu kimbangu ekwa koyingela okati ya mabuta na bino mpona biso na bino tokutani lisusu bongo na mbala ya nsima konso elamu na mabuta na bino Ibele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele olelo ye bandite